Bandeko nyoso balanja keboa bisika nyoso bozwami topesi bino mbote euti pa na biso pe tobete lipambo lya nzambe ezali ko na bino kaka nete lubaka eti bopambolami esiko zali nazane sengo susu ya ko se présenter lelo na ero zolandanga na ngongo zolandela biso. Masolo toza nango lelo eza masolo ya pasi, masolo oyo ezosala pasi na mitema etanke ba Kristo, etanke bana nzambe libota na nzambe. Désordre oyo ezokota na église de réveil du Congo oto bengi na mukuse RC. Désordre oyo toyebite nani aza nani, toyebite tolanda nani, toyoka nani. Bandeko eza pasi soki na niveau ya bato o babengami baiza basantu bato babengami ete baza bakambi ya milimo, soki désordre boye ezoko botama toyebite toloba nini pona Congo ezokende wapi? Congo tobete ne na lobaka kaka ete Congo eza mboka ya soni ndeko. Congo eza mboka ya soni, soni ezokoba kaka ko soni na soni. Okende pa baye politiki soni. Ozonga pa ya baye ba militaire soni, okende pa ya ba policier soni, oya pa ba magistrat soni, okende pa ba sai na nzambe soni na soni. Congo, mboka ya Congo, mabele tika bakoko yango tolobi ete tozoko beta masolo ya RC, ya Église du Réveil du Congo. Église ya réveil ya Congo eze na mbeba na moment oyo eza na kita eza na mobulu toyebite mobule uti wapi ezokende wapi. Yango tolobi ya masolo tozosolola nayo toyebi ete moto ya yambo oyo azoko kamba église de réveil na moment oyo ezali général Soni Kafuta yede bapaka ya lingomba basanganaki bakendaki na nzela lolenge sengelaki nde bakondimisama kotia ye mokambi molobeli ya yambo ya église ya réveil ya Congo. Kasi na moment oyo mbilinga ekoti ekoti na lolenge nini ndeko eza pasi eza soni, eza pasi pe soni makambo ezosalama na mboka oyo, eza pasi pe soni makambo oyo ezolingi kota na église de réveil ya Congo. Yango tozosenga na bakambi oyo bazokamba église ya réveil ya Congo bosede na bakapricité, bosede na buzoba te, bosede na makambu ezanga tina te. Église eza moko etikala moko, église de réveil eza moko etikala moko. Église de réveil du Congo eza moko etikala moko. Tozoboya ekoma mibale, tozoboya ekoma misatu, tozoboya ekoma soki ndenge nini. Bakambi bozala bomoko boluka solution. Ndeko masolo eza nini? Selon ba source oyo l'information est comme libiso, il semblerait
boye. Il y a lelo église de réveil et comment na ramoko na katoliko et comment molongo moko na kimbangiste et comment molongo moko na islam et comment molongo moko na oyo tozobenga église protestante puis toza na église de réveil puis toza na église mususu o babengi baza indépendant mais bango nyonso bakoma niveau moko ekoma biyambeli donc na minute oyo catholique na église de réveil bakoma égalité mutaza likolo ya moninga azate basango ya bango butoyebi ke cardinal azalaka wana na kimbangise toyebi ke papa Fumalongo azalaka wana papa Dialunganda azali wana na ba musulman islam toyebi numéro 1 na bango azali lolenge moko na église de réveil numéro 1 eza pasteur Soni Kafuta Rockman o ateki koleka na élection batu nyonso bayebanaki bavotaki pe epanzanaki mokili mobimba bayebi yango akitanaki na évêque général Albert Kakenza kasi ezosala pasi mikolo oyo uti koleka toyoki mwa nungu o évêque général mususu baye kopakola ye mafuta baye kotia ye na ebonga balobi ete ebonga ye na ya ndeko baye kotia na nsima babi eza malamu te barespecte nzela te ole baleka na nzela ya normal bango baleki na nsima ya ndako baleki na nsima ya mokongo to na nsima ya mokongo balobi ete batosi te bayebi komemama na ndenge ya bosolo te na ndenge ya bwanya te ekomi oyo tobengaka na lopoto fraude babuki mibeko batosi mibeko te toyaki komona bapaka ya église de réveil bayaki kofanda kosolola pe basalaki maloba na bango na presse oyo etangamaki epai ya pasteur Jean Bosco Kindomba oyo église sans précier basalaki ya bango conférence de presse pe balobaki ya bango kasi ndeko makambo ezali nde koyoka makambo wana kosalama nde évêque général oyo bato basepelaki oyo bato basepelaki kotia na ebonga bavotaki na assemblée générale nde aye koloba pourquoi makambo yango lelo ekomi ndenge tozokoyoka ndenge tozokomona ndenge désordre oyo ezokokola makambo oyo ebandi lelo te depuis lelo esali 20 ans jour pour jour mabuzoba oyo makambo oyo ezobota pe ebandi kobota misise ti ekomi na ndenge tokomi lelo selon basource balobi ete général il faut alongwa po ete eza na basekret mosusu oyo ekobima oyo ebombamaka moningami esika ozolanda biso landa na bokebi toyeba vérité toyeba nini eza source ya désordre oyo balobi ete l'état na biso oyo tozali bambula matali
o batambusa ke kolo ndeko nanga bapesa batracteur na église de réveil ya Congo balobi ezala 9 tracteurs bapesaka ngo wana tozalaki na baprovince nanu ndenge ekomi boye te me bapesaka 9 tracteurs mpona chaque province kasi bapaka ya lingomba balobi bamona ata moko te balobi ya mibale gouvernement Mbula Matali apesaka mbongo chaque année mbula nyoso apesaka mbongo na église de réveil ya Congo mbongo wana emonanaka te ya mine bapesi na église de réveil mbongo pona kosomba lopango pona koluka lopango esika ete ya kosala siège social ya église de réveil bazala na adresse bazala bafazer te bayeba ete église de réveil du Congo soko lingi omona bango bokoye esika boye ndenge basali na église de réveil basala pe na baconfession religieuse nyonso bapesa bakatoliko bapesa bakimbangisi bapesa bamusulman bapesa basubvention wana mais église de réveil du Congo bato bayebi balobi ete basomba mwa ete ya lopango na kauka ya valeur ya 30 000 et quelques dollars taka yango nde mutu emonana mais ezomonanaka te toyebi te ekendaka wapi yango bapaka balobi inspecteur ya finance inspection générale des finances ekota sous une église toyebi te yango balobi ete mpona évêque babi suite ya bavérité wana nde lelo eye kobota baproblème oyo lelo église de réveil eza nango eye kobota baproblème eza na yango nde na kokanisa likambo wana baye koluka kodiabolize évêque général koloba ete aza mutu ya FCC de lokola aza mutu ya FCC abongi na ebonga wana te ebonga wana abongi na yango te mpo aza mutu ya FCC pe balobi azo soutenir Rossard oyo bino boyebi mukili mobimba Congo mobimba toboyaki Rossard toboyaki ye nde balobi ete évêque général azo soutenir ye donc eza parmi moko ya baélément oyo ngambu mususu bapusaki mpo ete badestitue évêque général na esika ya évêque général ya RC yango wana ndeko président aza moko évêque général ezalaki Soni Kafuta Rockman donc baptisation oyo bato baprofite babe ete azoko soutenir Rossard oyo azwaki mbongo ya FCC mpona kosoutenir Rossard ndeko évêque alobi aleka na média aloba ngo boyebi ke FCC soki na apesi yo mbongo na ye oleki na média owangani yango bayebi comment bakoki kosali mpe bakoki komettre yo en défi ke ozwaki mbongo
sans succès. Selon ma source, il paraîtrait évêque général au Aouté Kotika Ebonga, Papa Nabiso, Pasteur Albert Kakenza, akendaki kokutana na prophète Dodo Kamba, ko solliciter côté na place ya évêque général Soni Kafuta. Basali makambo na bango de bayokanaki esalami ndenge ezosalama wana nde il paraîtrait lisusu ke babi main noire loboko moko ya molili eza na nsima ya prophète Dodo Kamba na évêque général babi ete ekokozala moto moko na présidence aza parmi les conseillers ya président bango nde mutu bazali na nsima ya likambo wana eza likambo oyo toluka toyeba soki eza ya solo soki eza ya lokuta soki eza ya solo tokosenga na papa na biso évêque général honoré Pasteur Albert Kakenza. Papa baïke ya église bakambi batoma ya église basage église de réveil basengi na yo osali plus de 20 ans na musala ovandaki ko l'évêque général ata mokolo moko te batiaki yo mulunge ata mokolo moko te ba désordre oyo ezalaki na moment oyo bane kotambusa église moto nyonso arespectaki yo moto nyonso atiaki yo na kimia jusqu'à ce que mandat yaki kosila yango évêque biso bana nzambe basali na nzambe peuple de Dieu tozo senga na yo soki makambo oyo main noire ezali eye na nsima na yo papa zonga na nzela tika kimia eza na église de réveil tika kimia eza na église de réveil osalita na yo carrière na yo peu importe même makambo alobi ya bambongo ya batracteur ya badon ya makambo mamapango ezala solo ezala lokuta église de réveil lobi baacceptaki yango bakaprice na yo bandimaki yango pourquoi na ntango ya moninga pas même 3 ans vous vouliez compliquer les situations compliquer makambo ozoliko compliquer makambo ozoliko bebisa moral à bato ozoliko kitisa église de réveil ozoliko kitisa crédibilité ou église ezana yango à cause de l'intérêt moko boto yebite papa évêque Kakenza loin de l'Éternel tout se comporter na ki loin de l'Éternel toza bananzambe basali na nzambe peuple de Dieu bazungi kimia balingi kimia point mosusu eza sensible bana na nzambe oyo créé sous problème makasi balobi ete
évêque général souci na ye lokola longwe évêque mais nyonso oyo pasteur Soni akosala comme étant évêque général en fonction, il faut évêque Kakenza azala informé. Donc eloko mon côté, décision mon côté, oyo pasteur Sonia kozwa et le cahier ayebate. Wana eza supposition te, eza affirmation parce que nga moko pe je crois nazalaka na voiture yaki na chaîne moko ya radio batunaki yaki na journal moko batunaki évêque ndenge nini bato azoloba ete yo ozo compliquer muninga na yo na fonction ya le Bible groupe moko bato ba destituer président évêque général Soni Kafuta na lobby j'ai attendu naebi mungongo ya évêque Kakenza azoloba ete pona de etali destitution ya général ayebi yango te ayebi te destitution esalami ndenge nini mais à ce qui concerne les actes de makambo esengeli pasteur Soni asala ye il faut azala informé na ba décision na ba makambo wana je crois l'évêque général Albert Kakenza wazaki évêque honoraire azat évêque honoraire aote kolongwa na musala aloba yango na yoka yango mais na yebi chaîne tipo ezalaki mutuka na wane kozape na koleka na ba chaîne mais là na oki question wana nde na telemaki donc pour dire que papa to mema makambo nzambe lokola politique te to mema makambo nzambe lokola ba ONG ya mokili te to mema makambo nzambe lokola na masekite lokola tozo mema république te eza makambo ya nzambe eza ba amnde eza ba am ya nzambe tozo batela ba am ya nzambe tozo batela milimo donc milimo kufa te pona ba intérêt moko ya batu moko songolo donc to respecter œuvre de Dieu to respecter l'engagement. Papa, mutu azokamba akomi wana celui attaque ça assemblée générale de tout voter to tiye mais to lobakale mutu azokamba azoyoka nzambe ti po ayoki pa nzambe ya kitisi pona bino musaleke sikoyo avant poser acte yo aya yo oyeba yo oyoka o surveiller donc to yebite okomi molimo mosantu to na yebite nyonso wana to yebite papa tozo senga na yo bolobaka ba jeune de ba créaka ba désordre l'église de réveil ba jeune baza dignité ba jeune bazo respecter binoté ba jeune bokiza ba jeune serviteur ba serviteur de Dieu jeune bokiza bango na lolenge nyoso mais tale loko bino bozo sala ba paka ya lingo matala biloko bozo sala yango nazo senga na papa évêque zonga na état d'esprit normal peu importe makambo soki moninga ndeko na yo général a offensaki yo toza bana nzambe bible lobi na biso soki moninga salio mabe lukaye solola na ye soka yoki yote benga ya mibale solola na bango témoin moko azala
soka yoki te obakisi témoin mosusu bakoma mibale misatu bosolola yango soka yoki te bobengi batu nyonso ensemble bosololi yango nayebi te procédure oyo est-ce que papa évêque pe tozoba comité oyo destitué qui évêque général bobengaki ye bosaki ba reproche to bosali sentiment na bino pona ba intérêt personnel. Donc toujours le bila awa intérêt de l'église. Intérêt de l'église, témoignage de l'église à la sauver, et témoignage de pasteur est à la sauver. Tout tangi na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 5. Bible lobi est-ce que parmi bino ezata na mutu moko ya bwanya te po ayeba ko luka solution na likambo oyo na yebite biso bilenge tozaka sage te mais bino nde bozaka ba sage na moment oyo sagesse na bino eza wapi yango na lobi ete to protéger église to batila église balandi nyonso ya kleboa na pesi bino susu mbote lobi na bino na suki awa olandi ngai soko sepeli nzamba azwa lokumu soko sepeli te nzamba azwa lokumu me mo susi tolobi pasi ya motema oyo toza na yango conseil nanga na pesi na to nyonso na base na nzambe nyonso tutanga 1 Corinthiens 6 verset 5 yango wana naiki wana mosali na bino votre serviteur ya batu nyonso o esika bozali bosepelaka na lobi ete ezalaki akele Jeff tika nzambe amona esika ozali napesi bino bye bye bako biso.